Bakonzi babikolo ba SADC bazali kokutana hotel lelo na likita lia mbala tukumine na moko na Lilongwe na Malawi. Bakambi ya bikolo pe Mbulamatari bakopona na bokutani bwango secrétaire exécutif ya Lingomba lié. RDC pesaki kombo ya Faustin Luanga pona ebonga yango. Christophe Mboussonko du a lobby été misalam ya commission paritaire ya Assemblée nationale pour na kotia bato na seni mizalite boleki na makasi kasi mabonga ya bato bakoboya makotika la polele. Mutambusi ya Assemblée nationale asengi na bakambi ya biyamba kosala nyonso pona koyokana na ngambo na ye Martin Fayulu azongisi ete ezalinde koluka kotia moto akosakola mulongite na maponami. Bataliban batsakoli bolimbisami ya bato banso sima na kobotola Afghanistan mobimba. Conseil ya sécurité ya ONU esengi bitumba bisila mpe Mbulamatari ya kosangisa bato etiama. Nzokande président ya Iran Ebrahim Raisi alaki ete ekolo na ye ekozongisa kimia na Afghanistan pe esengi boyokani na mboka. Kainde Eshilema asengi bomoko na mboka sima na misalam ya maponami kosakola ye molongi ya maponami ya mokonzi ya mboka na Zambie. Président Edgar Lungu andimi elonga na ye pe apesi ye losako.